Nzambe tata mwana pe molimo mosantu batata ba maman balandianga wabino Guy Laurent Lobela autre madi analyste spirituel tokuta na bino lisusu une fois de plus nanzela ya ba émission tokosala la kabino les analyses spirituelles ndenge tokoloba katango nyonso les analyses spirituelles tosala yango na sentimate tosala yango na plaisanterie tosala yango po ete yo sepela te kasi tosala ka émission les analyses spirituelles po ete Nzambe asepela soki Nzambe asepeli oyo Nzambe abongiselaki yo na ngai nde tokozwa yango kasi soki Nzambe asepeli te batata ba maman oyo Nzambe abongiselaki biso moye tozwa yango ekozala te yango posa na biso ezalaka toluka toyeba posa ya Nzambe ezali nini na ba message na ye na banzembo na ye oyo apesaka tango nyonso epai ya ba capteur oyo bakaptaka banzembo na lingomba na biso epai ya bandeko na biso oyo bakaptaka banzembo na kati na lingomba. Et puis, posa na ye, nanzela ya ba mateya oyo, bakote ya kabiso, tango nyonso, et pa ya banganga Nzambe. Batata ba maman, émission les analyses spirituelles, tout ça la yango na bonzo tote. Ezalaka ba inspiration. Ezali très différent, na ba émission mususu oyo, bandeko na biso basalaka. Biso ba émission na biso, ezalaka ba inspiration. Ezali très différent. Na ba programme mususu, eto yoka ba programme mususu na ba émission oyo bandeko na biso basalaka. Mais biso to salaka émission les analyses spirituelles oyo ezalaka ba inspiration tata Nzambe apesaka tango nyonso epai na biso. Et soki tozali ko sala yango tolongolaka ba sentiment na biso. Tolongolaka ba posa na biso ya bonzoto. Tozalaka na posa tomi kotisa na kati ya spiritualité poto yeba ete likambo oyo tozali kosala yango pona succès te tozali kosala yango pona lokumu te kasi tozali kosala yango po ete tosepelisa tata Nzambe soki Nzambe asepeli te na nyonso oyo tosalaka ezali pasi po ete yo na ngai tosepela yango tomipesa na nzela ya ba analyse spirituelle koyekola banzembo na biso koyekola pe ba message oyo papa Simon Kimbangu kianganya kopesa kabiso tango nyonso ba maloba ya ba papa ba maloba ya ba mvala misatu
pe mikanda ya lingomba na biso ezali makambo oyo permetaka biso to réaliser émission les analyses spirituelles. Tozana eloko mususu te oyo tosalaka po tozala na connaissance oyo. Soki ezali mikanda ya lingomba te, soki ezali banzembo na biso te, soki pe ezali maloba ya banvoala misatu te to maloba ya papa Simon Kimbangu Kiangani te. Tala makambo oyo epesaka biso connaissance ya ko réaliser émission les analyses spirituelles. Batata ba maman, émission na biso ya lelo toko senga bolanda biso na bokebi nyoso. Ya liboso to sengi nano na tata Simon Kimbangu Kiangani merci. Na pema oyo azali kopesa biso tango nyoso, na makasi oyo azali kopesa biso tango nyoso, na courage oyo azali kopesa biso tango nyoso, pe na ba inspiration oyo azali kopesa biso tango nyoso. Yango tokosenga kana bino tango tozali kosala ba émission les analyses spirituelles, bolandaka biso na miso ya bonzambe, boyokaka pe biso na matoi ya bonzambe, pamba te biso makambo oyo toyaka koloba tolukelaka yango na matoi ya bonzambe, pe tolukelaka yango na miso ya bonzambe. Yango omoni tango tolekaka soki tosali émission ezalaka très difficile pour ete mutu aleka a contredire biso. Pourquoi? Parce que nous sommes spirituels na ba propos na biso. Émission na biso ya lelo tokolobela nini? Titre ya émission na biso ya lelo ezali posa ya nzambe. Posa ya nzambe nde ezali titre ya émission na biso. Mais avant to kota na bozindo ya émission na biso tokosepela tout d'abord Régie apesa biso nzembo moko ya jeteki oyo ezali kolobela posa ya nzambe. Donc tosengi na bandeko na biso ya Régie très rapidement soki moyen ezali possibilité soki ezali bomeka ko balancele biso bomeka ko balancele biso nzembo oyo ezali kolobela biso posa ya nzambe. Tolanda yango ensemble ngai na bino bongo na sima tokoya kozonga pona to décortiquer sujet na biso ya mokolo mwa lelo. Régie très rapidement balancele biso nzembo tolanda yango ensemble na bato les spectateurs na biso, tolanda yango ensemble na baye bakosepelaka kolanda émission les analyses spirituelles, parce que ndenge tokolobaka yango tango nyonso ba émission na biso ezalaka ba inspiration oyo tozwaka yango na kati ya banzembo maloba ya bapapa pe mikanda ya lingomba. Régie très rapidement balancele biso nzembo ya jeteki. Tolanda nzembo ensemble na bino. Je crois que yango mutu ekopesa biso orientation ya makambo oyo tokoloba lelo na kati na émission na biso les analyses spirituelles. Biso tozali na posa ya koluka kaka posa ya nzambe. Yango ezali titre ya émission na biso ya mokolo mwa lelo, posa ya nzambe. Posa ya nzambe.
tozali na posa ya koyeba posa ya Nzambe na makambo nyonso oyo biso tokosalaka. Tango tozali kokata mobeko, tango tozali kokanga mibeko, posa ya Nzambe ezali nini na kati ya mibeko oyo tozali kozwa? Tango tozali kosala likambo, posa ya Nzambe ezali nini na kati ya likambo oyo tozali kosala? Posa ya Nzambe ezali titre ya émission na biso ya mokomwa lelo. Papa jangenda ningisa, ningisa. Nzambe na biso papa jangenda sukuma, sukuma. Tolanda nzembo oyo batata ba mama na litoi ya bonzambe. Tolanda nzembo oyo na litoi ya bonzambe po ete to comprendre posa ya Nzambe na makambo nyonso oyo biso tokosalaka. Nzambe alobi botika ngai na ningisa mokili oyo na ndenge elingi ngai. Posa ya Nzambe. Posa ya Nzambe ezali titre ya émission na biso ya mokomwa lelo. Nzambe azali kosenga na bandimi batia ye maboko po ete ya ningisa mokili. Donc na likambo oyo ya tata Simon Kimbangu ezali na baye pe bazali kotia Nzambe maboko. Parce que likambo ya Nzambe esengaka ba makesa ndenge tozalaka kolo ndenge tokolobaka yango tango nyonso. Ba makesa walungidi. Ba makesa Nzambe azali kosenga na bandimi. Bandimi oyo bakopesa Nzambe maboko ezali kaka ba oyo bayebi posa na ye. Ba oyo bayebi likanisi ya Nzambe, bayebi la vision et la pensée ya Nzambe. Balobi ya Nzambe azali kosenga biso likambo oyo topesa ye maboko po ete akomisa likambo oyo na suka. Posa ya Nzambe. Soki yo oyebi posa ya Nzambe te, okozala na difficulté. Okozala a contradiction. Tolanda nzembo oyo na bokebi nyonso batata ba mama parce que yango mutu ezali kopesa biso orientation po ete tokoka ko atame sujet na biso ya mokomwa lelo. Toyoka nzembo oyo na litoi ya bonzambe batata ba mama. Ba émission les analyses spirituelles tozali kosala yango po ete topesa yo lokumu te. Kasi tozali kosala yango po ete tokota na vision ya tata Simon Kimbangu kiangani. Po ete likambo oyo ya tata Simon Kimbangu ememama na esika oyo bapapa balakaki biso ya bilaka. Na kati ya ndako ya Nzambe bato mabe bazali.
okoyeba bango ndengeni toyoka nzembo na litoi ya bonzambe. Voilà, batata ba maman, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, chers amis téléspectateurs, chers internautes, Bayenyo Sobakolanda Rabiso, Nanzela émission Les Analyses Spirituelles, na chaîne na bino préférée, Africa 21 TV. Nengeto Kolobaratan Onyoso, Oyo Ayebiete, Azwa chance ya pour landa ba émission Les Analyses Spirituelles, Tebo Kiko toujours pour landa yango na chaîne Africa 21 TV. Ou bien au Kikolanda Yango na AK21 officiel na YouTube toujours. Et si Kanini, que tu dis à émission na biso, il y a les analyses spirituelles. Nyoso ezali ba chaîne oyo to sala ki yango pona kosunga biso kosala musala ya kopanza sango atakasi mokumba na ndenge ya solo. Yango bomoni biso bakimbangise tozali ba ambassadeur. Et pesa meli biso to panza sango atata simo kimbangu na mokili mobimba. Lokola tozali ba pasteur te, ba diacre te, ba kengi te, ba selote. Mais eta ke kimbangiste nyoso azali motei yango biso tozali ko panza sango atata simo kimbangu na nzela ya ba réseaux sociaux na ba YouTube na biso to ba plateforme oyo tozana na réseaux sociaux. Neti le kimbongisme a marche na Facebook et na AK21 Kimbangu World toujours na Facebook et puis na groupe ya WhatsApp ezali AK ambassadeur kimbongiste. Merci na batata ba maman bandeko ba kimbongiste chers internautes bayenyo soto uti kolanda nzembo oyo to uti koyoka bandeko na biso ya jeteki ba uti koyembela biso nzembo. Yango to tiraki leçon to sujet na biso ya mokumu lelo. Posa ya nzambe. Yango ezali sujet na biso. Menakati ya nzembo oyo balobi na biso nini? Mokili ekomi mobulu. To mokili ekomi molili. Makambo ekomi mobulu. Eloko tolingaki to tire na kati ya nzembo oyo yango wana. Pona nini mokili ekomi molili e makambo makomi mobulu? Pona nini? Na kati ya nzembo bapesi biso réponse. Balobi posa ya bato. Posa ya bato na posa ya nzambe esali bokeseni to ezali kaka na bokeseni. Titre na biso ya émission ezali posa ya nzambe. Menzembo ya jeteki eyebisi biso mokili ekomi molili. Mokili ekomi molili. Makambo makomi mobulu. Mbutu ekoti partout. Ezala na lingomba, ezala na mboka na biso, ezala na ba société, ezala bisika nyoso, mokili ekomi molili. Makambo ekomi mobulu. Mbutu. Pona nini mokili ekomi lili? Pona nini makambo makomi mobulu? Nzembo elobi na biso boye. Posa ya bato na posa ya nzambe
esali bokeseni. Otali esika makambo ekomi mobulu, esika makambo ekomi mokili ekoti molili, esika mokili ekoteli molili yango wana. Pamba te posa ya Nzambe epesi bokeseni na posa na biso bato. Mbala moko Nzambe atie biso mokongo, mbala moko Nzambe asiliki, mbala moko Nzambe abaloli elongi na ye ngambo mosusu. Etango wana tokomi kopotana biso na biso. Oyo akebo, oyo atuti boye, yende aza na mabe, yende aza boye, ye aza malamu te, ngana aza boye. Kino na mboka na biso makambo ekomi mbutu mbutu, mokili ekomi molili makasi. Pourquoi? Pamba te posa ya Nzambe na posa na biso bato esali bokeseni. Tokozwa ba exemple mibale misatu oyo eko permettre biso to luka to yeba. Eske yo na ngai tozali kosalela posa ya Nzambe? Posa ya Nzambe tokoki koyeba yango ndenge nini? Ndenge nini tokoki koyeba posa ya Nzambe? E soki toyebi posa ya Nzambe, eske yo na ngai tozali kosalela yango? Pamba te soki tosaleli posa ya Nzambe te, toyeba yango ete mokili ekokoma molili, makambo pe ekokoma mobulu. Tozwi kaka na ebandeli, Nzambe asali mokili, na sima ya kosala mokili atali alobi biloko oyo ngai nasali na mokili esengeli nasala mutu oyo akokengela yango, oyo akozala mokonzi na yango. Nzambe asali koko na biso Adam. Après kosala Adam, atali ete akoki kozala ye moko te. Nzambe aye kotire na kati ya Adam, aye kosala pe koko na biso Eve. Bakomi bato ya Nzambe, bana ya Nzambe, oyo Nzambe asali bango na maboko na ye. Nzambe alobi na mokanda na ye ete faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance. Nzambe tata, Nzambe mwana, Nzambe molimo mosantu na kati ya bolingo balobi ete tika tosala moto na lolenge na biso. Mutu na mutu azalaki na ba attribution na ye, mutu atelemi. E na sima ya kosala mutu, Nzambe apesi bomoi na kati na mutu. Ezalaki tout d'abord grâce. E na sima Nzambe azwaki responsabilité, apesaki epai ya koko na biso Adam. Apesi responsabilité epai ya koko na biso Adam na koko na biso Eve. Ayebisi Adam ete biloko oyo ozali komona na mokili na pesi yango na responsabilité na yo. Titre ya émission na biso ezali posa ya Nzambe. Soki tosaleli posa ya Nzambe te na situation nyonso, Nzembo oyo epesi biso réponse. Mokili ekomaki molili, makambo ekomi mobulu, pamba te posa ya Nzambe na posa ya batu ezali na bokeseni. Nzambe ayebisi koko na biso Adam, na pesi yo mokili oyo, biloko nyonso oyo ezali na kati na mokili, na pesi yango na responsabilité na yo. Eloko moko na moko pesa yango kombo. Adam ayokaki, asalaki oyo ezalaki posa ya Nzambe. Alobi na pesi yo autorité likolo na yango. Biloko nyonso ozali komona awa, ozali na autorité.
likolo na yango nzambe apesi ye bokonzi yango okotala na mokanda na nzambe ozali komona ete Adam azalaki na pouvoir ya kobengana kosolola na banyama na bandeke na makambo nyonso Adam bandaki koyoka bango e soki alobi yo kende sala boye yo sala boye abandaki kosolola na banyama na kati na zamba pamba te asalaki posa ya nzambe e nzambe utatango ena atiaki eloko na kati na ye pouvoir spirituel mais nzambe apesi bango mobeko alobi na bango ete biloko nyonso bosimba parce que pesa meli bino biloko nyonso bosimba parce que pesa meli bino kasi nzete na bomoi oyo ezali na katikati ya ye bosimba yango posa ya nzambe posa ya nzambe na posa ya bato ezalaka kaka na bokeseni e na tango biso totiki kosala posa ya nzambe toluki ete tokota na posa na biso bato ya mokili mokili ekokomela biso molili e makambu ekokomela biso mobulu otali batata ba mama awa tozali koloba posa ya nzambe na kati na makambo nyonso oyo tokosalaka tata Diengenda yebisi biso ete nzoto na molimo ezali na makambo mibale différent nzoto na molimo ezali biloko mibale différent tango nyonso soki bokabwani ekoti nzoto azali kotinda yo osala makambo mususu molimo azali kotinda yo osala makambo mususu tango wana bokabwani ekoti nzokande eloko oyo ezali important na kati na bomoi na biso bato ezali molimo oyo ezali na kati na biso parce que yango nde ezwaka révélation ya tata nzambe pona kolakisa biso ete voilà oyo ezali ya malamu oyo ezali ya mabe molimo nde ezali kopesa biso mayele ya kososola kokabola mabe na malamu kasi tango bokabwani ekoti posa na biso bato edomine makambo oyo molimo ezali kotinda biso molili ekokota na mokili na bomoi na biso na baparoise bisika tozali ebisika nyonso tozali molili ekokota na mboka na biso molili ekokota posa ya bato na posa ya nzambe ezali na bokeseni biso awa tozali kolakisa bino posa ya nzambe impact na yango ndenge touti kopesa exemple tolobi na bino ete Adam na Eve bazwaki autorité pouvoir ya konome to kopesa biloko nyonso oyo nzambe akelaki na mokili bakombo e nzambe apesaki pe bango pouvoir ya kopamela mipepe na milimo nyonso ya mabe e kodomine sur bibwele na makambo nyonso oyo nzambe akelaki na kati na mokili. C'était un pouvoir oyo nzambe apesaki epai na ye. Et puis tango bandaki kotosa nzambe ba pouvoir wana nyonso ezalaki kosala kati na ye. Et puis Adam azalaki autoritaire. Kasi tango ayoki mbela mongongo ya mutu mususu pembeni na ye, mbela oyo nzambe apesaki ye posa na ye, posa ya nzambe, nzambe azalaki na posa asalela ye. Mais tango abwakisi yango asali posa ya mbela, asali mbela ya mutu mususu pembeni na ye, pase kotaki etumbu eyaki e liwa pe kati na bango eyaki. Touti pe kopesa exemple ya papa Diengenda alobela kibiso yango ete nzoto na molimo ezali makambo mibale différent. Papa Simon Kimbangu kiangani alobi tosala effort molimo est dominé nzoto na ba sentiment. Pourquoi? Pamba te a constaté kati na biso
posa ya nzoto ezali ko dominer molimo na biso. Ezali ko dominer ba posa ya molimo. Et posa ya molimo ezali makambo oyo eutaka epai ya tata Nzambe. Posa ya Nzambe yo na ngai esika tozali. Eske tozali kosalela posa ya tata Simon Kimbangu Kiangani? Yo oyo zali kokata mibeko, eske ozali kokata yango na posa ya Nzambe, na volonté ya tata Nzambe? Yo oyo zali kokamba paroisse, esika nyonso tozali, eske tozali kosala yango na posa ya Nzambe? Et biso baye tozali kote, eske tozali kote ya selon volonté ya tata Nzambe? Biso baye tozali meme na cabinet, meme na kati ya nkamba, na bisika nyonso ba paroisse ezali, eske tozali kosala posa ya tata Simon Kimbangu Kiangani? Pamba te tata na biso Abraham, koko Abraham, Nzambe ayebisi ye, tumbela ngai mbeka, zwa banyama nyonso kata yango na katikati, tumbela ngai mbeka. Koko na biso Abraham asalaki nyonso oyo Nzambe ayebisaki ye, azwi mpakasa akati mbeka, azwi nyama songolo akati na katikati. Tango ayaki kokoma epai ya pigeon, atali pigeon ndeke muke, alobi te ya oyo natumba ye kaka ndenge wana, oko olie ya kokata-kata. Ozali koluka ba réponse na place ya posa ya Nzambe. Nzambe ayebisi yo, salela ngai boye, etikala ndenge wana, parce que ezali posa ya Nzambe. Etango koko na biso Abraham ayaki kobebisa, asaleli makanisi na ye, asaleli posa na ye, batata ba maman, etumbu eyaki na libota wana. 4e génération, 4400 ans. Posa ya Nzambe ezalaka na biso facilité pona batu bayeba posa ya Nzambe, parce que bayebi ya solo kosalela posa ya Nzambe. Pole ezalaka na mitema na bango, pamba te bayebi ete bazali kosalela Nzambe na solo. Papa Diangenda alobi yango, lokola na yaki mobimba na kokufa mobimba, na kozonga mobimba, pamba te oyo Nzambe asengaki na ngai nasala na se na tango yango nasali yango. Nzoto oyo te tokotikela bino yango, kasi molimo na ngai Diangenda ekozonga na kimia, ekozonga na sembo, ufanda na kiti ya ngbende, na ngbende ya bonzambe. Pourquoi? Pamba te oyo tata ayebisaki ngai nasala nasali yango, posa ya Nzambe. Lelo tozali kosambela na kati ya lingomba na biso bakimbangise. Lelo soki lingomba ezali boye, ezali pamba te ba oyo bazwaki ba instruction lokola mama Mwilu asalelaki posa ya tata Simon Kimbangu. Tata Simon Kimbangu avant matana train abengi mama Mwilu, alobi na batu ete train oyo kokende te soki na sololi na mwasi na ngai na bana na ngai te. Toyebi histoire ya train, ba changer ba machiniste, ba changer ya mundele, ba tie ya moto moindo. Kasi posa ya tata Simon Kimbangu lokola ezalaki, akutana na mama Mwilu, asolola na ye na bana na ye. Batata ba maman, posa ya Nzambe, eske tozali kosalela yango? Tala lokola train, ndakisa ya train, eboyi kokende parce que posa ya Nzambe kokisa makite. Tango tata Simon Kimbangu alobi, mwasi na ngai na bana na ngai, nazali na likambo ya koyebisa bango. Tango tata Simon Kimbangu asololi na mama Mwilu, asololi na banvola misatu, apesi bango ba instruction, ayebisi bango makambu oyo ayebisaki bango. Soki basalelaki yango te, nde lelo ngai na yo tata mama Kimbangiste tozali kosambela te. Soki tozali kosambela ezali pamba te papa Simon Kimbangu apesaki na mama Mwilu instruction, papa Simon Kimbangu apesaki na banvola instruction, e mama Mwilu asalelaki makambo oyo papa Simon Kimbangu ayebisaki. Asalaki posa na yete, asalaki posa ya tata Simon Kimbangu. Banvola misatu balongi, pamba te basaleli posa ya tata Simon Kimbangu. Papa Simon Kimbangu Kiangani alobi,
olobi ya kala olobi ya sika oyo nyonso biso tozali kosala ezali kaka makambo oyo batata batikaki. Papa Simon Kimbangu azali kosala oyo batata batikaki. Est-ce que yo na ngai tata mama Kimbangiste tozali kosala oyo tata Simon Kimbangu azali kosenga biso? Est-ce que tozali kosala oyo tata Simon Kimbangu kianga azali kosenga biso? Posa ya Nzambe na posa ya bato ezali kaka na bokese. Lelo mokili eningani biso awa na Afrique du Sud tozali kopotana na ndenge moko ya kosakana te. Batata ba maman tokozala clair na likambo oyo. Pamba te biso na Afrique du Sud soki tosakani tokokota na boumbu ya kosakana te. Et tokozwa etumbu oyo eko-affecté de génération à génération ya libota na biso, ya mabota na biso, bisika oyo biso tozali kokende. Pamba te tozali kolinga kosalela posa na biso, tozali kozwa posa ya Nzambe, tozali kobwaka yango na mopanzi. Émission ya lelo batata ba maman tolobaki ete tokolakisa bino posa ya Nzambe na makambo ebele na mwa ba exemple oyo touti kopesa. Motuna ezali boye epai ya yo na ngai mwana ya tata Simon Kimbangu oyo tozali na Afrique du Sud, mwana ya tata Simon Kimbangu oyo tozali na Kinshasa, na Angola, na Poto, partout. Meme biso baye tozali kosala na kati ya cabinet. Motuna ezali boye. Esika yo ozali kosalela musala, est-ce que ozali kosala effort musala oyo yo ozali kosala osala yango ndenge Nzambe alingi, osala yango na posa ya tata Simon Kimbangu, osala yango na volonté ya tata Simon Kimbangu? Posa ya Nzambe, posa ya tata Simon Kimbangu tokoyeba yango ndenge nini na kati na Lingomba? Posa ya tata Simon Kimbangu tokoyeba yango na kati ya mikanda ya Lingomba, na kati ya maloba na ye, na kati ya ba decision na ye, nde tokoyeba posa ya tata Simon Kimbangu. Posa ya tata Simon Kimbangu kiangali tokoyeba yango ndenge nini? Po ete tosalela posa na ye, il faut toyeba yango, mais po na toyeba yango, tokoyeba yango ndenge nini? Posa ya tata Simon Kimbangu, batata ba maman. Posa ya tata Simon Kimbangu kiangani tokoyeba yango kaka na nzela ya banzembo oye koyemba makana kati na Lingomba na biso, na nzela ya maloba na ye oya kopesa kabiso tango nyoso, pe tokoyeba yango na nzela ya mikanda ya Lingomba pe ba decision na ye. Soki oyoki nzembo yeba ete tata Simon Kimbangu kiangani azali koloba na kati ya nzembo wana makambo oyo azali koloba. Est-ce que yo ozali kosalela yango? Ozali kosala posa na ye ou bien ozali kosalela yango te? Et tango ozali kosalela yango te, tango ozali kosalela yango te, yeba yango ete mokili ekokomela biso molili, e makambo pe ekokomela biso mobulu. Lelo tozali na Afrique du Sud, tozali na désordre, tozali na mobulu, tozali na makelele. Nyoso oyo ezali koloba manakati na ba réseaux sociaux ezali pourquoi? Parce que batu bazali kolinga kosalela posa ya tata Simon Kimbangu te, bazali kolinga kosalela posa ya mutu. Lokola oyo ayaka koyebisa mama Eve, tala mbuma oyo yango ezali bien, soki olie yango okokoma na mayele lokola Nzambe. Euta tango ena mama na biso Eve ayokelaki mutu wana. Na sima ya koyokela mutu wana, mama Eve ayaki kosala oyo mutu wana ayebisaki ye. Abosani ete koko na biso tata Eve ayebisaki ete Nzambe apekisi biso to simba nzete mbuma to nzete oyo ezali na katikati ya elanga te. Asaleli posa ya mutu, asaleli posa ya diabulu, asaleli posa ya satana. Biso pe lelo na Afrique du Sud tozali na situation oyo. Biso tozali ba analyste spirituel.
lokola tozali kososola makambo oyo na sanse ya spiritualité sengeli na biso tobeta mbela. Mbela wana tozali kobeta ezali pona kotuka te kasi pona kolakisa bino posa ya Nzambe ezali nini. E Nzambe yango azali nani? E posa ya batu pe ezali nini? Batu yango pe bazali banani? Oyo bazali kopesa biso baposa na bango po ete tokoka kosalela yango. Analyste spirituel Guy Laurent Lobela. Toleki na phase ya liboso. Tokoti na deuxième phase. Oyo tozali ko démontrer bino. Oyo tozali ko démontrer bino. Banani bazali à la base. Ya posa ya batu. Oyo ezali ko influencer. Lingomba a en Afrique du Sud. Po ete tokoma na mobulu. Oyo tozali na yango. Po ete tokoma na mikakatano. Oyo tozali na yango. Tokozala clair. Po ete Nzambe apesi biso mission. Et mission oyo ezali pona côté à lumière. Koloba solo. Po ete mbela oyo biso tozali kobeta. Banzete eyoka. Batu ba yoka. Mokili eyoka. Ezala te ete. Yo zalaki kuna. Olobaki nini. Yo zalaki kuna. Osalaki nini. Nzambe ndenge tata Simon Kimbangu kianganya lobaka témoin ya mutu ezali Nzambe, témoin ya Nzambe ezali mutu. Mobulu oyo ezali na Afrique du Sud oyo batu bazali kolinga konyata posa ya tata Simon Kimbangu ye oyo alobi ete tokobandela zéro. Et biso na kati ya Afrique du Sud apesi biso ba nomination aponeli biso bato ya sika batambwisa biso. Et bato batomboki bafingi banganga Nzambe bato batomboki bakangi lopango ya tata Simon Kimbangu oyo bato bayaka kosambela pona kobikisa milimo na bango pona koyoka makambo oyo eko permettre bango baye bakobongo wana batu bakangi lopango wana. Tosalaki ba émission précédemment tolobaki ete situation ya Afrique du Sud ezali na batu oyo bazali ko canaliser yango. Ezali na batu oyo bazali intostike bandimi poete bakoma na niveau wana. Ndenge nyoka yaki kokosa Adam, ndenge nyoka yaki kokosa Eve. Koyebisa bango ete tala likambu oyo Nzambe alobi bino ifo bokakola yango soki bosali boye bokokoma batu ya mayele. Otali esika pasi na biso ezali. Alors tango tolobaki yango ete likambo oyo ezali na batu bazali ko kanalize yango ezalaki sentimate ezalaki par rapport ya makambo oyo biso tozali komona na miso. Ezalaki par rapport ya makambo oyo biso tozali komona na miso. Batata ba maman. Musala ya Nzambe ifo tosalela ka yango na solo. Biso ba papa Guy Laurent Lobela ndenge tolobaka boye eloko oyo tobanga kaka makasi tobuka lokuta na makambo ya tata Nzambe po ete toyebi ete lelo lobi wana kuna soki ezwi biso na kati ya lokuta lobiko ekozala te. Kasi soki tozali koloba solo lelo na lobi soki ezwi biso tokobikisa. Otali parce que tozali kosala musala oyo avec honnêteté, avec sincérité ya koluka kobatela lingomba pe koluka ndenge nini tokoki kopesa lokumu epai ya mokonzi ya bule tata Simon Kimbangu kiangani. Tango tolobaki yango ete makambu oyo ezali na batu bazali ko kanalize yango, makambu oyo ezali na batu oyo bazali kotinda batu basala yango po ete sango ya lingomba epanzana mabe na réseaux sociaux, po ete sango ya lingomba ebeba, po ete lokumu ya mokonzi ya bule tata Simon Kimbangu ebeba. Ezalaki na batu toko démontrer bino a conséquent batu wana bazali banani eloko nini oyo bango basali po ete yo confirmer ete ezali batu. Tokozwa tout d'abord mukanda moko
tozali na mukanda moko tozali kotanga yango pona koyeba ya solo ete mobulu to makambo oyo ezali na Afrique du Sud ebandi lelo te ebandaki kala. Alors tango tokomi na niveau oyo nde batu batelemi balobi non ekosimba te, il faut ezala kaka ndenge biso tobongisaki yango etikala seko na seko ndenge wana yango omoni baye kosisite bandimi po ete bandimi bakoma na niveau wana. Tokotanga pe mikanda oyo tozali na yango awa po epesa bino mayele ya kososola sur réellement makambo oyo ezalaki na batu oyo bazalaki ko orienter. Salema mokili monso sola ya solo buka so pointambe nanse monso makoleka kasela kayan zambe koleka te inwe salema mokili monso